Polo Quito dans ce pays, le nom de Fergola le Padre est devenu comme un copé. Tout le monde veut à tout prix critiquer et rabaisser Fergola pour avoir de la visibilité. Fergola est congolais mais il détestait plus que même les Rwandais qui sèment la terreur et la désolation dans l'est du pays. Être Fergola n'est pas facile. On parle de lui à chaque seconde. Fergola le Padre c'est une école de la rumba congolaise, bibliothèque vivante de la rumba congolaise de génération en génération. Fergola la force tranquille de toute une génération. Un modèle pour apprendre la rumba congolaise de A à Z. À chaque fois que Fergola le Padre sort un nouvel album, on sent bien qu'il donne un cours de chant à Fally Ipupa. Le Gaulois consommons l'album Dynastie sans modération. Le 24 juin c'est le jour où Fergola Abliza Zakari Liboman Dange Balinga Kibaïba gouvernement 10 millions de dollars Ponafadam Yango Akoman Akandaya Fergola. Fergola père de famille, chef d'entreprise et responsable on l'insulte et le traite de Zoba, idiot, vous trouvez ça. Bakamba kwabenda nkulu kwa muchi chinugu igala wenu wakude chikamfu kadindila mwadi tetoni wakaya mamwani wakaya ilunga wakaye tambi wani baka Paolo simbanga na lobo koto kende nambo kabilengi molingongo suka line lengi de susa talanej bakamba kwabenda nkulu kwa muji chinugu igala wenu wakude chikamfu kadindila mwadi tetoni wakaya mamwani wakaya ilunga wakaye Zabi wani bagamba kwa benda ngulu wa muchi Yoga bilembo waba vocal Elambe bombi cicatrice ya nzoto na ngai Muteme zipi bashok na bashakra yango Kaka muteme koktema mama wetele mine lungi na ngai Maya misu etangi Esele rezo na matama na ngai Cedric et Tokyo Ye ilusa lali Yoga lo sus. Oza le. Oza yo motemelingaka. Oza li. Oza nyonso ya finangai. Olingo tonda na motema. Koko wodoka français ma vimpie. Présence pour le cramaison. Finanga comme secret. On vinanga comme secret de la neige. Ça, c'est la bénédiction qui enrichit. Le padre, toujours. Yannika. Delebo. Je pense au fingangai. Mais yo, makambo, posele mila yo. Donc, ça, les lots, neige, zo koye loboye. Neige, zo koye boye. Et koye lobo, bénédiction boye. Tala. Je pense, et autant. Ato fingi. Wa zéro. Et non, vraiment, dans la congélateur, et bima. Ah, t'as les deux chambres. Neige, zo koya kwa mone na nzambe. Ezate lo kwe na nzela poyo lokota. Eza mwasi na mobali balingani. Angai matima pregana na lingi jigal na se ya ndoto. Na lamuki na komyo mituna. Na sala nini poto kutana sur les champs. Na fongoli porte molili makasi. Anga lelo na sine yo mamba kwa sasine nga pona yo papipiri para ba kolela bembela ngai pona yo iridi kumba na kelela bandoto teme bolingo mapangu teme amour kitoko trop quoi tu savourer kama lili ah. Bagaulois na bagauloise balingi distraction mingi toza na album na terre 41 zembo oliki to consommer na ba plateforme digitale nyonso biso toza focus kofingana na Zakari Bobobasu kofingana na Fally Ipupa kofingana na bango tozo eloko nini album na biso zo penis ko poe marcher na terre
mais toza trop polémique, trop des insultes. Bagolois toza la maille des fois. Toujours cause artiste que tolingara ete. Toujours profiter de tout nuire na carrière artiste parce que bato balingi artiste cause la focus bayoka banzembo na ye basomba banzembo na ye mais biso siko to basé siko ba journée na biso ba live na biso kofinga na Zakari batanyo so toujours ya kofinga na Zakari on eza batan ya kolanda album na biso na ba plateforme digitale nyonso to sala sa ba écoute to sala sa ba visualisation ba clip na biso dernier danse ezolingi comme date 4 jours ezokoma combien un mois et comme même pas 1 million de vies tandis que tu as 655 plus de 655 000 abonnés na chaîne YouTube à faire on a déjà tu as 600 quelques on a na mukolomo quand nzembe comme si ce qui biso total deux fois nzembe comme si combien comme si déjà 1 million de vies mais déjà ça c'est déjà 150 fois nzembe zoko comme 1 million de vies biso tozaka trop scotché kofinga na bato ko répondre bato kofinga matin midi soir bon c'est ko artiste ako se retrouver ndenge bozana posa faire ki no beto ba tourner européen na beto ba tourner sur ba mboka nini mais ba producteur pas produire faire forme na nano bato bayoka ka ndenge na ba réseaux sociaux tozoyoka na ba plateforme digitale te mais toza ba champion na ko recadrer kofinga bilobela moko ezanga buzoba. Alors, tous les gens qui ont aperçu qui concurrencer le monde étranger. Alors, concurrencer qu'on a dit, voilà faire rigoler suffit. Bisous ne s'écoute pas consommer faire, mais c'est que bisous to côté c'est que polémique qui. Au lieu que tout le monde artiste na bisous. Bisous peut se bisous mawa. Tant que tu as courage, tu as giga na bisous. Tu as scotcha, tu as somba faire rigoler na Spotify, tu bêta la musique à faire. Tout tira on a Facebook na biso ba YouTube na biso tout la faire et so simba raté parce que tout le monde qui bagolo bazo consommer te raison pour laquelle nazo comprendre pourquoi bato bazana faire après quelques temps ba tiki faire parce que biso public a faire to lingi polémique mingi trop ki wenge to lingi mamba 12 mingi to lingi mamba finga na mingi or yango zo même musique a faire liboso te ce que musique na faire to lingi ki liboso to longo na ba polémique to longo na ba mafinga wana to consommer faire comme la plateforme digitale wana comme il se doit to bima na buzoba wana za pirima buzoba et même artiste ni part ils ont détourné tout visibilité artiste. Bonjour les amis, bonjour Papa Hervé, tous mes respects. Bonjour les gladiateurs, les Gaulois et les Gauloises. Nous sommes vendredi, c'est le week-end et la seule chose que je peux vous dire avec fermeté, sincérité, assurance, c'est ce qui défenseur a simbi touche na carré coca moi penalty théo. Trop de fautes, pardon. Francilouya batote, Francilouya yokelanga mawa. Faute avouée à moitié pardonné, yokelanga mawa. Ngana senga quitté, éliminé. Trop de fautes éliminées. Bazua bozoba éliminé. Matoi mangungi. Minene. Nangaye komi mike. Ngana teyami. Ngana sombe jiga. Mine. L'album Dynastie de Ferregola, il est sur 6 plateformes digitales légales pour écouter. Si tu es un vrai Gaulois, écoutez l'album Dynastie sur Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer, Audiomack, Boomplay, Tidal et puis YouTube Vevo. Il y a une plateforme, il y a 8 pendant que vous avez fait Ferregola. Gaulois, Gauloise, l'on distraction, l'on a makamba Zakari. Toki nuko yoka fere. Toki nuko yoka dynastie, toki to sala mwe comme ba millions de vies. To lingi ba mama kelele wana soute. Oh, ko finga na oni, non. Toko so album na biso. To longo na ma distraction, toki ma distraction, toko so mende album. Yango album na biso eza na onki toko zo marche ki toko tala Tidal, eza application yo, eza plateforme ya Jay-Z. Au mona Tidal, oko beta ngono au ça la subscription dans la gratuité ou bah nous ça la paye comme il a payé tout ça là on bongo quoi tout quelque chose à faire faire la plateforme Tidal les a Jay-Z de mon colo Tidal Jay-Z a gérer rapé bah mbongo ya nani ya Romelu Lukaku alors toki no yoka le padre
tobima na ba distraction